Bonjour maman Rebecca, maman bolimbisi. So moni na lobio likambu to na laki na salite il faut rappeler ngai na bosa na mingi. Question na ezalaki bon moko na libala elingi loba nini. Bon moko na lingi na libala elingi koloba. Nyonso o tozo sala, nyonso mwasi azosala ezo engager mobali. Nyonso mobali azosala ezo ko engager mwasi. Veut dire quoi? On a des projets ensemble. Tozo sala makambo elongo donc au sala masima mukongo na ngai te. Tout ce que tu fais dans au courant, non seulement dans au courant mais tozo ko sala ngo ensemble. Lelo na ba mabala to monaka ya des familles oyo moi si asala mobala salaka. Mais chacun agira mbone na ndenge na ye na compte na ye. Ba yokanaka mobala tondi sa congélateur moi ça tondi sa frigo. Wana ya bomoko te. Bomoko eza Maman aura 1000, papa aura 800. Nyonso tosangisaka, tosali projet. Bilo akolia mbongo bimika na 1800 wana, tosombi. Si mbongo ke na famille na etola ya ngai, tobongisi yango, comment est-ce que tosala, so to wana monta moko tokata, parce que tobosana te, on a des familles. Autant que la famille moi si baroza na besoin tout comme ya mobali tokoyo kana moi si na mobali mais nyonso zo salema toza na makanisi moko ou encore tozo zo décision elongo tozo solola elongo et par rapport à tout ce qui concerne nyonso zo concerner libota to pe libala na biso et non yo to nganda kuna ndenge na yo. Ngana sala soba business nini wana na ndenge na nga non ça c'est pas bomoko. Bomoko na mukuse pona ko chite ezake nyonso ezo ko salema na ndako ezo ko engager mwasi na mobali. Nyonso ezo concerner mobali ezo concerner pe mwasi ezo concerner mwasi ezo concerner pe mobali. Mobali pas à concerner. Na peut-être na bien bolimbisi mobali pas au concerner. Na mbongo tout ça ici et là on est une photo ça parce que Bible zo le les deux deviendront un ezake ngana yo to komi mutu moko to komi loko moko na makanisi na ba projet dans les affaires dans les business donc surtout tamboli bongo en tout cas et ko épargner ba famille to pe ba foyer to pe ba couple na ba mambo belé hein. Surtout ba mambo to mona lelo déjà likambo ya kosolola ya koyokana pour toi moi c'est na mobile ezate ke yo to nganda na ndenge na yo nga to ngana ndenge na mbongo na eza ya yo nga yanga to yokana ka yo bimisa kota nga na bimisa kota et puis après na mutu wa sa mambo na ye na ndenge na yo non c'est pas bon c'est pas bon parce que to bala na rapoto ka bonate to bala naga pour vivre ensemble tout nous là jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce qui veut dire si un projet automanda projet na photo ça na biso mibale et ce qui ngana to sala ka to sala wana mbongo na biso mibale sans toutefois que on te ya bimisi belenga na bimisi moke parce que déjà mbongo to sangisa ngo si photo to sunga ndiko na famille na yo to yo kana monta mo photo bimisa ki na ipa na yo. De même, tu as monté mon photo qui n'a pas parce qu'on a tous des familles. Si vous avez la fête, celui qui a tindi 600, tu as tindi 1000, tu as tindi 100. Pendant que tu as 100, des photos, tu as tindi 100. Donc, on a poussé à avoir une même vision. C'est ça, bon, moko. Faire les choses ensemble. C'est ça, bon, moko. Et non, chacun a quoi naïe. Non, on est à sous bon côté. Donc, nyonso zo le kanandaku eza likambo zo concerner nga ezo concerner yo donc moi c'est na mobile et tozo solo la mo elongo pour na résoudre ngo pe elongo donc yo oza concerner nga na concerner na mo pousser c'est un peu ça.